Et voilà, maman il y a une toute service traiteur de poisson à la Providence. Nous avons un médecin disponible pour recevoir une émission culinaire. Et nous avons maman émission. Ah, maman Angèle. Oui, Aya. Bonjour. Bonjour, Aya. Bon, ça va? Qui est bien la Vous allez bien? Hein? Qui est bien allez. Bonne ma copine, ma copa. Ah. Ya solo eh? Nzamba pambola bino naza na se awa. Pona ko mata sikoyo. Ok. Na o mata ndeni. Appelle sur code Non, la code. Ah, la monnaie. Hein? Ah d'accord, ok. Na ça la code en haut. 10e étage. À 10e étage. Ascenseur est ça hein? Ah. Na koti, na ascenseur nini lobi. Mopanzi mama. On a la gauche et à droite. Oui, na mona pas fumé ça. Oui, je vais à droite hein. Ok, na fumé. Son téléphone est cassé. C'est parce que na copie l'ascenseur hein. Alors, bonjour. Dès qu'à des familles, il n'y a pas de maman paye, papa. Ah, n'a été soulevé, maman paye, papa. Oui, les autres des amas comme il y a maman, babo kilo. Babo kilo, boire passi, hein. Maman kilo boire passi, maman kilo ce qui va babani. Parce que quand on dit que maman kilo a s'enflammer, on est d'accord pour bani, par là, toujours pas dans des couleurs différents. Au moins, on t'a vendu à Bali Mongala. Quand on t'a vendu à Bali Mongala, forcément, il doit avoir Bali à la terre. Aïe, tu vas te vendre à Baliaka. Mais c'est quoi, maman Bokilo, ceux qui osent classe mon nom à Bali, et que moi, là, à Bali, on t'a vendu, maman, ça va déjà te savoir que c'est une banque à la Baliaka. Au petit mobile, au petit peu moi aussi. Et on a les gens qui, Babette, qui est belé, les gens comme moi, nous sommes à Zamotété là. Nous sommes à Tété là. Ala bila msona mtoka atetela balinga ya ndenge nini malgré toi na muka poto bota la kaka ngana za mtoka fete service traiteur de conseil la providence de via mobile na mona sona sa mariage mona bana niki moi kutu ya 3 ans ngamo kutu ko na oh Elia de gros bisous Elia Manuel t'aime beaucoup bisous Inès okomona mona kutu ya muke Elia kutu ana 3 ans ya safu alega mbika mona bana nike azole basafu azole bakwanga na bote bina poto ya mona siko lilo na esa ya mission esa mission de total lelo total batete la balia na ndenge nini podo ezaka moko ela mela podo ela différent ma deso zaka ya mwana ela mela ka deso za différent ya mona lelo to ki total batete la balia na ndenge nini ko bimbali oyo babala basi ya bikolo mosusu donc les trois ça plaisir de bala batete là et bala batete ba ça on lève le maman ba les trois ça ba plaisir so oza moi si oyo ko bala motete là vanda wana yebe so ozo tala oza camarade ko bala motete là bengaye le bana ekende ko s'abonner na chaîne YouTube ya maman ya ndi ko ata ba émission te les autres qui ça batete la balia na ndenge nini donc basi ko bala batete là faut se préparer les autres. Petite, c'est propre. Batika. Moi, tata. Azoya, Abimaki. Azoya. Toujours belle. La copa de ma copa. C'est ma copa. La copa de ma copa. C'est ma copa. Comment on est?
oyebi ke nga mpe na moti nakomi lokoso lokoso te eza bongo eza bongo namoni ekomi lokoso ekomi kaka so nalati nakanisi ye mbala moko onga bilambo yebongi kaka nazala na ye nzambe ka losako akutanzaka bato pamba te nzambe ayebi maneke ya mwa buro na mwa demi yo maneke yo pokomi maneke la copa de makopa zonga nza maneke seke yo copa de makopa oyebi ere nalatika akongani très bien te nazwi loka te nasi nalataki nga bia mais oyo déjà nalataki yango déjà ndenge oyebaki ke nasali bamof mpe oyongana la providence la providence eloko ezangaka te la providence anzambe eloko ezangaka eza te sikoyo ntango nalati nga bi te nayebi akokozanga yango te telefone nzambe pambola bakopa oyoki soki nalobi lotika na fanda na balosala malemalembe kasi yango nalobaka vantisa motunia te yaya ondimile nalobaka no vantisa motunia makopa wana mibale vantisa motunia mpo motu esala mpo soki motu esali to kosala biloko te nyonso oyo makopa nervosité te mamele na bezongi esilaki liboso nazalaki te le temps passé ne revient plus oya garantique esekenda tosobukiango makopa oyebi mwana mwasi otindaki auta ecrea yaki awa alobi onga mpe nakoyi bakopa na ye toabiso mibale okende alobi nakokende te naza na ngai naza bien mais toza déjà mibale abenga ali kopesa nga komo eta bibengaka makopa okoyi koloba komo na ye alobi nga mpe nakoyi makopa alobi nga na fani na ngai na okende te nga bakobundisa yo tobakisa tata yo moko toya ozanga biloko matoi Apoli, boni mama. Ça va maman. Ngamba osuna. Kimia yo. Ndio na biso kaka. Omwe ko sachetira mukupia likambo. Kaka baza gentil, baza bien kapela binga biti. Ba mutetela baba donc na émission mabala ba tetela zo ba mama bokilo musu ba makambo makasi. Umusu ko mesese ko lesa mwana ataponda pa ipai. Poza mutetela. Abali mutabandundu. Eza bila batabandundu te. Umusu ko soko za mabokilo mala mulaki seyete. Obi mama tala biso ba tetela. Toli akaboye. Umusu ko yokola saka. Bola mbate. Kako bude. Mala. Bazo sala basi ala. Bola mbate. Oh, moi c'est nini boy. Il faut basi kataka kombe. Katako kombe kuna na loja na wembo nyama. Ya mama na kibasi na loja kuna te. Nani makopo za vraiment za bleda. C'est pas grave. Faut bleda. Na bisa ke alo banani. Ya biso bana mboka to yebi makambe bele. Cuisine na bien makopo ko za bebe elengi. Elengi. Oh, yora na tela ba yora na tengele na. Oh papa ba bleda. Ala kisi bango kolata. Yo ka mbongo kitoko. Nani akoyemba lokola. Yo bleda azolamba loso pondu na le ponga la Jess. OK, qu'est-ce que remena? Bleda. Tala bango nyoso kaka. Ba bleda ba bimaka. Ko to ba kinoa. Ko ba sali. Na château rouge na kinga moko. Ba Sénégalais na biso okina ba vi elle est où bleda? Ba bleda aujourd'hui n'est pas là. Elle nous manque bleda. Yene. Ngaya benga mwana mboka. Problème ya tela ndimi na mwana mboka mais yeso ayi ngai. Mama mazona le bina tombo libaya kai na pesi bango lokumu ndima ya cuisine. Samba ye binga. Cuisine ya koto mami. Na bino ngaza. Yaka kotala. Asa abaki makambo ngate. Nervosité kita. Okay. Maman Pauline, na maman Angèle, ndenge bosengaki ngai o mama bokilo na nga musala na ko finga nga pona ebona bablo ba tetela te lokola ngai na mutu sa musala mabala na linga mabala evanda na linga te pour moni na tano sa musala
moi ntango bato baye mpona service traiteur mama bapesi yo moko encore mpe bato motema mabe bapanzanga sango azalaka cher bon likambo te naza cher nasali mosala na ye mbongo surtout mbongo wana soki nalingi libala na mpe soki evanda malamu comprendre nasepelata mona telefone na 1h du matin vraiment je vais la coucher esalaka bien mais soki okokabwana eza kitoko te divorce eza malamu te ata bokabwana na mobali mwasi moto atikala na pasi kolenga mobali mwana ye moto atikala kaka na pasi soki bamama mosusu baza na compréhension te koyebaki non bana mosusu babotami kaka na poto mosusu bayebi baza mpe mike oyo na bapesa mwasi aya moto abandondo donc abali mobali amotetela ayebona batetela te etumba libala na do moye yo moninga na mitu kusenga bite makopa amoni bamosusu batetela donc tolambaka mwa pondu batya papai yango wana sikoyo lelo na onction olamba wana onction olamba mwa pondu na onction pondu batya papai mpona batetela wana ekoki kutu koboma libala te oye mama bokilo yango koza motema malamu te kolakisa mama bokilo keno salela biso mwa pondu na paipai te yo mama bokilo loba nano soko oboti mobali oboti mpe mwasi te lakisa bokilo na yo ke te mama esika toliaka boye tolingaka boye soki moto asali te wana nde mosusu olakisi ye tobandi kaka kokritike kofika kobakaka soki toyebaka tobalanakataka kombe alingi makambo wana te wana ezali mabe epa nzambe toza international mukongo akobala mutetela muluba akobala ngala tout ça mais lakisa mutu siko pondu olakisa na mpe zana fongola bapeso eza mpe moderne donc awa boye ata na cuisine copine ndoka na mopanzi copine na mopanzi angokesa bla matoi na ye te te azala wana ndenge nakoya mikolo ngai eliane eloko mikolo mapambola eloko matoi na osumba sute ekomi bakopa alingaka te nazala na kanda alingaka te azala wana alingaka nazala pembeni na banda wana mais yeba mpe mwana tata azali mwana tata azali na l'air na ye mais mikolo alingi ye te alobi yo bozwaka ta mingi na telefone biso tozosala mosala nzambe ifo tozwa temps epa nzambe l'air eza te l'air nyonso ifo kopesa na baide akoya likambo ya pondu aya mama angele pondu tolambi pondu olambi pondu na yo c'est-à-dire osokoli pondu otie maboke boni pondu natie maboko misatu kaka sikoyo explike bamamaexplike mwasa na moto abandundu wana mokilo azotungisa ye chéri mwasa moto abandundu wana fungola miso tala te balamba ya biloko batetela po mama bokilo atikotungisa oza ser na biso pondu ya paipai tala nde balambaka yango eza nango mpasi te pondu nga nasokolaka pondu nyonso nga nasokolaka yango nasokolaka yango na natokisi te nasokoli na rince na filtre yango donc na mai wana nyonso tu ekei na peut-être mpe mama bele mpe de fois ezalaka nalinga mabele na monoko te nasokoli natie na nzungu naniki poiron na nga courgette naniki poivron naniki mwa ai pora mobeso ate courgette te po muta mona te loko chaki nasina chaki limbisa mama yoka kaka donc nasina chaki mwa poireau mwa courgette mwa ai mwa matungulu nyonso ese ekotaki mwa aubergine nyonso ekotaki na pondu nanga nazotokisa eya nango mpasi te mama komona mpasi te eza kaka pondu lokola moto alamba pondu nyonso mais na suka okotya paipai na nsima soki pondu na etoki ozwi mwa paipai otie yango oyo tolingi sikoyo tobanda kotya paipai yango oyo nga na sina longola ye paipai na nga poso tu donc tolingi tobanda otya bon sikoyo pondu na biso tosi totyaki aubergine nde nalobaki mama eliane tosi totyaki matungulu tosi totyaki ai nga natyaka nyonso aubergine poireau ai mwa matungulu tu na courgette mpo na ninga so na olia pondu nayoka voix bien tala kaka siko oyo paipai na biso na sina epishaki yango tu nakomo kata pondu nanga esi etoki mpenza mingi nakomo kata lokola paipai yaka nango pete nakati paipai nanga natie na kati toko paipai yango bamama batetela bakoboma kaka bana po babali muta bandundu natie paipai nanga na katikati paipai nanga so otyango bibimbe kolemba te fo kata kaka ekoko tyango mpe mobimbe kolemba nango na moto paipai ya nango makasi te mais nga moka po ezosala nga mwa elengi kokata paipai kati mwa paipai otie esa mwa sukali
omoni pondu oyo eliamaka mingi na surtout basi oyo soki mwasi auti obota sika donc jeseyo chukuta jeseyo ochukuta donc pondu ya ozoka kitetela ndenge ezoya ezobima donc wana tosi totie mwa paipai na biso toni tozipa donc batata balinga balia pondu batia paipai na soso na mopanzi bakokolia balinga mpe pondu normal yango tosala mibale yango naosala mibale donc po totala oyo ya normal oyo alinga kolia jeseyo chukuta mpe ali me ngai pondu na ngai nyonso nalambaka mama eliane natiaka mwa mosaka ezala ya paipai te nalinga mwa pondu na ngai ata mosaka ata moke on apprend tous les jours maman lebi pondu na oyo ya biso ya mosaka ya paipai ngai nalinga zipango siko nalinga sokipe na oyo ya normal mosaka yango oyo sikoyo mosaka yango oyo po eza vite fait nano manzaka te me eboyi peko oyi nga nayebi mutu na nga soki nga nakoki te ye azwi relais mais obiki kopine bino malamu eza lokola bamosusu te aza kopine abomaki na nsima mokongo tosonaka mpe ya moko ya mamesukaka biso mibale soki asepeli te antuka alobaka na ye kamani nasepeli te nga mpe nasepeli te ovandi mafu na yo mais apres mwana ye obenga ye ye sikoyo azalaka mwa nini nayebi ye mwana abengi ye mwana mama ayamba ngai soki aboyo yambanga na gangeli na telefone mona kai koyambaka taluta mo olingi nini bon sikoyo awa pondu normal toni totya mwa mosaka na biso mais elemene mpo ezaka ya batetela oui batetela kaka batetela mingi balingaka mwa pondu na ye boye atie mwa mosaka na ye atie mwa mosaka sikoyo oyo nakotika ndambu mpo natya na pondu na ngai ya paipai atika ngo etoka moke natuna ye mama pondu batiaka yango mbisi te eloko teka boye ngai ndenge eza wana ya mama eliane na mesana boye na mesana soki nazosala pondu na nga nanikaka deja pondu na nga na mbisa kokauka nanikaka mbisa kokauka na nga na molinex on apprend tous les jours nayebisaka bino pourquoi batete oyebi bamikolo so boyekotala te botikelanga bagene nanga balinga kotala ntango nazonika anikaka mbisi na kati ya molinex ntango nazonika matungulu na nga biloko na nga nyonso tu naniki mpe mbisi na nga kokauka parce que bana na nga bazalaki kopona soki nalambi pondu natie mbisa mibimba ya kokauka bango mosala na bango kopona nazweli bango mayele abi mwa mbisi wana solo wana esalaka mwa bien nanikaka yango na bamatungulu nyonso natie na kati nga bisiko bopona lisusu nasala ndenge wana sikoyo mosusu omona kaka bongo bemisolo esoso olamba bonanga ebolamba mpona madesu te mama so elomba mpona madesu okangi motu mosusu aza ebolamba mpona madesu te ekoede ede bato ebele so omoni likambo biso tobiki on apprend te le jour so omoni likambo yo oyebi mama na bolimisi nyonso otala te mama mais bamosusu bazotala eza kuneti mundu tabandolu wana eloko ndenge kosunga ye na libala mabokilo bongama aosalela yo pondu ya nini ya paipai yango mama elia nini toye kozolwa solution donc après quelques minutes là nakotya mafuta ya mbila na pondu na nga namoni yango kuna nazwango zwango siko nalinga nanga bitinde nazaka servi je suis très serviable oza gentil awa mpe papa tozaka na kati ya pondu na biso ya namoni bapisha nazwa pisha sikoyo te zwaka mafuta sikoyo ifo totya na mafuta na biso na pondu mafuta na biso elongwa solo etotie mafuta etoki na mosaka na suka nango nde nayaka kotyaka pisha donc là atika nanu papa tolia bien bani nanga elemba tolia ona loso na loso liete nayeba na kokauka ye mama angete ko tosande na mi te eza mo koka pesa eza okauka atika ndambo mpona eza nanu yaloso bonga mafuta ko ponda loso bonga mafuta wana esala bien kimakopo oyo ça va sikoyo totiki pondu na biso
après avoir coaché nyonso biloko nyonso nde natangeli bino wana baingrédient nyonso sokoli pondu na yo po bapondant des fois ezalaka mona mabele na se papa azolia boye ezosala ngengenge na mino esaka kitoko te esisaka peti neti nde esisaka peti jamais kosoba pondu na château rouge ndenge eza na maboke otyambala moko na moto biso totyaka liboso otiango na mai elembi orince yango nalobi te kotokisa non orince yango kaka ndenge eza mobesu yo orince yango na passoir okomona yo moko mpe le mosusu mama elia na se mpenza ozomona maba mabele mpenza etikali parce que pondu wana bakokoma kosomba na château rouge mingi omona yango liboke eza monene batondisa yango na mai batondisa yango na mai po efimba mai wana yo fo longola moninga bapona na sele ya feti nazokanga toujours ya Kinshasa nazoka livraison nanga yanga uta Kinshasa nazoka livraison nanga pondu kwanga tout le vendredi voilà en tout cas ok sikoyo tozozela sikoyo pondu na biso etoka ndenge etoki oyo ya normal oyo osala nombote na mama Mélanie mama Mélanie napesi yo mbote mingi ma chérie naso tokuta pesa bino mbote balingakanga mingi balingi bino mingi pesa mpe mama mete mbote ya bana na Toulouse mama mete mbote mingi ndeko na ngai nzambe apambola yo mama Marthe aza motu ya afataka na nini na Norvège mama Marthe nalingi yo alobi kaka bilamba na yo lataki mokolo wana mapapo esala ekosala alingi ka yango mais problème eza te mama Marthe équipe epola te yo po comme na équipe te mama équipe epola te mama te po comme copine na biso makopa makopa de makopa kuna malili ya makasi te Mele makasi te alobi alinga bilamba na makopa wana kaka problème eza te mama nazo zero maboko yo ale mama Marthe amen mama Marthe tolingi yo mingi biso tosaka mosala ba mama mama tosaka siko ndenge zotoka boye mafuta na ochete te mafuta na ochete nazozela esa loko elemba moke mpona papa iwana elemba epe elemba na nsima nango chapa nazocha mafuta so esa elembi nango oyo tobanda kotina Kinshasa tobenga ina nga ezali awa te babenga yango komona yango ene omoni bakotina Kinshasa mais oui ina tokotina ina makasa eza nango ya tube mpenza ya bamindele ya tube bandibu babiloko nyonso bandibu basalaka wana basénégalais donc nga lokola na mosala moyen natya verni eza te balingaka te otalaka kaka mwa ene esala mwa gentil sikoyo tolingi totya mwa mosaka na biso mpona mwa lokola ekoma olemba na pondu na biso oyo ya paipai totya mosaka oyo mpenza surtout mwasi awo tobota na batetela balambelaka ye yango jese yo chukuta donc toche ochukuta c'est-à-dire oyo surtout beaucoup plus oyo nde babenga ochukuta comment on appelle ça musaka pondu musaka pondu musaka jese yo chukuta sikona tuna kuna pe nani na commerce petit bana semna kolamba en tout cas mama lakisaka bino te mama lakisaka biso kolamba te mais soko oyeba olamba te mama biso to aprena kolamba na bamama na biso tengaakanisaki ye makopa ngala asata mosuku nesikana bakende mpona pa ya mama alakisa mpe kolamba nakanisaki en tout cas lokuta mabe kuna mama alakisa biso mama alakisa bino makambo nini mama alakisaka bokenda kuna bowumelaka mama Eliane nito na makolo ya Yesu fo wumela soko umeli na makolo ya Yesu ndo okoli soko ozaka presse mutu likolo okomprendre eloko te mais tozala bamama na biso oyembi okoki kozala na libala mobali wana aza mobulu mais patience na yo efutaka mpo mokolo wana otuna yenga motuna moko mosisaki te mama otunanga yo mpenza obosana te eseyo chukuta ezotoka donc leki na biso mama oyo obali mutu te mutu omoni okekoloba makambo na abongisa kaka mama leki na ngai yo bongisa kaka na mama bokilo wana ata aza ndenge wana yo linga ye kaka nde mama Eliane nini tolobaka bolingo ata moto azosala yo mabe linga ye na kolimbisa ye yolamba kaka pondu boye opresente ye
En tout cas, ça là, on peut dire bon. Mon collègue va koya. Salaka. Manger. Atako tu pona bokilo, atako na mobali na yo. Soki omoni recette. Mobali abatu kutu aza mindondo. Eh bike mos na ngato puta na sona poto. Mobali azolia na endenge mosa poza. Mais le quoi bokilo ba bato mutungisi. Ndenge nini yo kolamba mwana pondo ya mosaka te. Mwana kolia pondo ya papa ete. Mwana kolesa mwana nga malamu te. Akomi kaka nanda ku mwana nanga. Mwana ngoso pa zungu sena libumu na ebite. Sikoyo mwana mwasi akomi kolela tongo. Akomi malale. Mwana kosa ndenge nini. Allo mama nitu ngai mama na bengi pour situation na ngana osandenge ngabi ngai ya ba kana nganyoso te mais eza na moto kuna akui ko sandisa biso likamo no pambola me moto ozo solution za yo mona téléphone likambo nyoso solution ya ali mama yo zala yika libalo yo beba ta ebeba point pona ponda musaka jamais naba o balobi o ebolamba ponda musaka te limbisa bango linga ye lisuma kasi olambeli yango penzo chelena epongala jesse kola mesa kabisa epongala jesse yango sunye soso epongala jesse pondu na soso pondu na soso esali epongala jesse eponga loso jesse pondu chouchou chouchou merci ataka nenge pe chouchou nenga bongisi nga amutetela ya solo ndeko na amutetela mutatongi libaki tobo chouchou po tongi soki basi epongala jesse po sala mo obiki fa kutu na zo yo mais nazo ka moto akuba na musala Maman Angèle, est-ce que tu sais merci déjà? Pour moi, la merci n'a pas raté. Parce que merci, on a fait la porte. Merci, merci, bien, on a bien quoi. Au plus, on a déjà merci. On a peut-être on a passé sous merci. Amen. On a saisi rango. Maman, mon émission est intitulée pour le mariage. Donc, on a tout le bateau seka. Mais bateau bazo kozwa quelque chose dans cette émission. Amen. En tout cas, on a sepeli ninga na kutinda kundenge nda kozali. Et puis c'est esengo. Amen. Yango sikoyo lokola makopa na biso aza kuna azo continuer makamoto banda ko sala kuna. Nani maman Angèle. O expliquer ata na moto moko azo tala biso. Moi ce soit la ngina tongo face à ni. Ce qui moi ça la ngina tongo tanga temna mbeto na face à ni. Na pesi bino susu mbote na kombo ya Yesu. Na lingi bino mingi. Et na bosani, merci. Même kolo nzambe nkona nzako. O maneke na ngai. Maneke na ebla maneke na mo buro na lingi bino mingi na kombo ya Yesu. Oyebi kozala mwasi eza dire des fois za no mwana mbali kezala mwana mwasi parce que mwana mwasi devoir ne sondako eza pa na yo. Ngai soki na lamuke na tongo en tout cas na soki 8h betelinga na mbetu c'est que je me sens pas bien. Na lamuka 7h. Soki na lamuki salle de bain. Mbala moko na leki la salle de bain na sokoli na ye na se maquiller na lati na ye na sali salon nanga mingi parce que na zoka batu na tongo ba ya ko soma biloko tamsi ba ko tala biloko avana lala na sala ka salon nanga na bongisi salon nanga na silisi tout na tie loko na place nango pour proposer on a coûté awa comme ça na tongo na zana besoin kokota na salon te na sala ka salon nanga la pourquoi et puis bolimbi sangai omoni banda ko ya bana yo mama soki bana ozana bana ya mike faut sala ka très attention pona nini moni nga na salon oyo eza ya nga na mobali nanga na bapaya bana na ba chambre na bango baza na ba télévision na bango parce que pona nini yo mama ta mususu bimaki oya kuta mwana ati sapato likola mesa obani ko gangela ye ati manto likola kiti obani ko gangela ye ta mususu bapaya balandi yo le temps bana kolongola ba manto obongisaka comme ka obando tourne kingandi o baza bana baza na mikepe ça n'est pas ya modèle ya ndako ndenge ndako na wezali po monga ndako na bongisa on a yebi question na ke salon na ngeza ka kokanga na fongola bana ba yebi ke mama salon na ya linga te batu ba déranger ozuma ndenge na yambi yo boye na yebi ke soki yo koti salon eza propre boye na boye kitoko donc ndenge na silisi na sali salon na butu na bongisi yango na yebi ke tango na kosa mopa ya 8h na yebi ke tango yako yana komitungisa te donc soki nga na wuti ko sisa ko sokola na se maquiller na bongami ponga ndenge na zabo mutu soka yena ndako na kutanga na sina lataki batu na ngo ke fete na bite fete zanga moko na ndako nanga donc na silisi na bongami na koti siko na cuisine
tango na kota na cuisine na bandi ko sala siko cuisine nanga mais na lali saka pe ba sanité cuisine nanga na bongsaka on peka na buto avana lala na surveiller ka toilette cuisine makamu tout ce qui na moni comme propre OK na kena matina mbeto na lali na sali prière na lali en tout cas avana lala fana tala ndako parce qu'on sait jamais na repesa bino témoignage moka muke il y a un jour ba wissé ba yawa j'avais des petits soucis avec des wissé ba wissé ba yawa na ndako oyebi ke ba ye po ba ya kozwanga biloko ndako témoignage nanga vivant mes sœurs oyebi ke ba wissé ba koti na ndako bazaki misato baba ndiko tala ndako oyebi ke wissé wana talinga abina ngoza na mbongo abina za na mbongo ti période na za koleka ma ba difficulté makasi na bina za na mbongo ti alobi tomoni eloko tokozwa wate biloko nyonso ebongi na ndako oyo oyebi ke wisi apase la dossier na miso nanga abwaki na mona bango sute ti lelo abi na nga ndako no eza bien propre ça sent bon tokolongola nini namoni te mama namoni mo ba bouger a papa Alain na bito so bato ba mona ba bouger oyebi na yebi te ba congolais soki toza ndenge nini soki mutu aya kuti mutu apesi mo bouger boye okaka azaka na kisi bougie parfumée bazo teka on a grande surface mazaka na kisi mama okolo banini pour kutu opesi ba bougie ngana pelisa ka bougie so na so la propriété ndako nanga na pelisi bougie pour ndako nanga ezo sur kitoko na kuti pa na yo pe opelisi bougie okopisa nini na bandeko bazaka soko opelisi bougie surtout bataka trop spirituel donc bougie wana ndengeza wana kisi te parce que ngaba mingi mwana mwasi moko ya wana ndako kosombelo ka itoi alobi na ngai me poni ba bougie ebele boye na ndako na yebi senga lobi ngam na sala ba bougie te soko talaka ba film ba fait de l'amour ba film wa minene okomona ka ba bougie na kwembo ko bougie zopela ba bougie o eza parfum po soko koti na ndako mutu foza la lezo ka sola kitoko yango moni ngana za trop maniaque na linga kanda ko ngeza la na décora kango na gunanga na ndenge na sotala baninga ba tamboko ba bongisi banda kuna bango na lingi na sala na koti na ndako mo solo bien et puis mobile pe omoni nga mobile nanga abimaka te soka wuti musala yi afanda ka soka fandi mwana tata ati makolone na likolo boye atutala ndako ndenge za propre ye moko tamsa azolia soka eloko moko ekweya lokoti abiki angela alingaka te bana bayebanga soka eloko ekweya lokoti abengisa moko susu kamara ina yawa kamara ina atali ayebisi abi babengaka shule obinga soki na zwi mwasi aboye na libanda bari kesani abi awa bari abi soko tali batilio kitala oza komitala ba bouger ezali ozomona ke soko fandi oza l'aise musique na ezali makambo nyonso eza oza na YouTube na télé olingo luka moto tali soko kokena libanda osani nini alobi ngai azongiseli alobi ngai naza bien na mwasi na ngai lakisanga ko vivre kitoko eza nini Zomona mama soko vivre kitoko wana ezosinga biso mbongo te ezosinga kaka omoni ba bouger yo yango na na ibi oso nano na na bandeko basi kana ko expliquer bango ndenge obiki soko la mukina tongo ndenge lobi eza bien da malamu soko pona propriété ndena kutinda ko propre boye ba rido na yo kitoko donc ndako eza bien donc nous sommes bien nini na expliquer pour la propriété pona mingi pe potozoma pe mbali mususu pe mona kotinda kubosola masuba po mona couche mona mususu alongoli couche mona couche yo traîner ka wana voilà couche zo traîner ka wana couche komi mibale et komi misatu et ko mobali tenga kota mais mona ba couche wana va zo traîner na salon mobali osani alors maman Angèle tellement na moni pas no kitoko yo moko mama propre kitoko alors na sing na oso na bandeko ba otala biso ta mususu ata mutu moko ako selisi na kati libala na ye ndenge tuzosala makambo ndenge makopa zo sa makambo akolamba ponda pai poto sunga libala ndeko wana po biso pe basi mingi omona kaka ye wana maquillage nini voiture ko tambusa metango koma place azo vanda musu balinga mabato na ndako te okaka te na okende boya alors te na nota na lobi na ba mama omoni kozala propre fo milinga nga ndenge na zawa na milinga ka po vie zelenge na milinga ka et puis ndako na nga na linga kango et puis ko sala ndako propre senga mbongo te ma sœur Moni ba bouger. Nasema ngo 1 euro. Oui, c'est ça. 1 euro. Si. Ba fleur nanga na 1 euro. Na sali moi décor nanga. Voilà. Donc na lingina zala. Donc na somba ke loko. Puna yebi ke soki na décorer ngo ko zala boy. Soki na sali boy. Ba plante ba fleur nanga oyo. Na ba marché za na ba 1 euro. Mama.
oyo eza nango naso makam so na ken Aubervilliers naso bitige moko dero enero na yaka ko tia malemba naso bakisa ti etondi ekomi boye babitalatala oyo tellement na milinga fleur ngo ndio zongo pa na ngai Angèle la fleur ngo ndio zongo pa na nga boye nini Angèle on doit la fleur na ngai vraiment moi tata on doit le bouquet na kitoko donc na yaka na tie moko papa l'autre aussi ba fleur maman te to la que ça bat mais donc na tie moko na zui bitalatala nanga tant na sali salon nanga oyo papier peint oyo na somba kita on a commandé ba kiti nanga na ke komona papier on habite il faut na tia moi décor donc ce papier pe nanga ke na ba kiti na ju ba fleur nanga bitalatala nanga na somba ke za na peu moins cher na bambi na mi pour ça nanga moi boîte de nuit moko boy elle mo se bobomi moi mwinda na butu na tima ba mwindo ya manger la sala kala moi c'est qu'elle a monté à salle moi c'est qu'elle a monté à salle papa mais la 20 mais na linga te mi colonio ça mais la 20 na ça soki na ça na juillet motif te na sombele moi blague moko 20 moi na chele wana to bomi mwinda bo fa ina bino bozo solo la bozo beta ma solo ya kala et pas somela moi 20 et ça le kola bozo na boîte donc soko bongisi nda kuna oza na besoin boîte te des fois na boîte on besoin sur la cigarette mais ah oza à l'aise sur la parfait ozo mona ba bougie nanga soko zo pelisi yango honnête moko soko pelisi yango ça une semaine et zo pela ndako za solo mutu soko yena ndako azana posa ko kendete et puis ndako faut sala ndako avec na motema na bolingo on nettoyer ndako na yo donc biloko nyoso point une fois par semaine il faut longola ba poussière donc il faut sala ngo très très bien mutu soko yena ndako no akozala à l'aise ce que na ebiso ola sata moi c'est moko ko sukola nzoto kosukola nzoto omoni mibali pe baso moi c'est qui oza moi sur ma pekate mibali baso ki mabiso pe mingi pona nini parce que basi mingi tozo ko kozwa soin na biso une explication de moi si sokola moki na tongo déjà ba gel intime ezalaka gel intime wana okosukola nango na nzoto biso basi et puis okosukola nango na sama peka pona koboma basolo ozomona parce que soko sukola na gel intime wana solo mapeka kozala te eza ndenge moko ekokausa yo okola ta chemise pona mona basi msusu alati obona awa toki esali ba dessin na kola kelamba une semaine une semaine et salinga zéro te et toki te muta okasela mango za sika mais za kala parce que na so ka soin et puis basuki faut ko kata tango yo kati basuki na yo faut somba ka citron vert oya muki okati yango soko sisika ko kata basuki pakuli citron vert citron te te nazana citron te nazalaki na ona utilisaki yango mama Pauline makopa ndo banina tika masolo eza wa tika na biso aussi citron pour to moi ndenge moi ça se cause quoi nzoto poisa sur ma pena nzoto te okati citron na yo toko ta partie à 9 ans moi c'est bini bana biloko bazo eza na ba hormone ni toko moi na zo kola za 9 ans tout le temps maman ko zanga citron vert na ngati soki ka mwana na sisi ko sokola fo lakisa mwana soko sisi okati bango citron tchaka na salle de bain asisi ko sokola ju citron vert pakuli na sama peka mwana ko zala sola mapeka te pe abana ko toka te ke ba mapeka esala boyi akotoka te et puis ata toki e ko sala ba signe wana te eza ndenge moko na biso ba mama soko moni ko kokende fete oyebi ko sokoli na yo silisi ojusi avant tia déodorant ndako tuna sala la déodorant na sala ka citron vert so na sisi ko soka na mipango sema na pakulu citron vert ata awa na ba pembe na biso basi faut ko pakula ngo citron vert yango elongola ba tache ya mwindu et puis ko kapsa yo omona wati slip na yo impeccable ozomona parce que ba mama mususa ko longola slip devant mobile na ite alongoli yango asangisi na pantalon mbala moko parce que soka alongoli yango scandale nani divorce papa divorce na pesi mbota lobaki soki nazoloba manao tosa makambo po libala ezaka makambo kolamba kana kolia te eza mambo ebele oyebi na yoki soni na émission mwana mobali oyebi divorce nalandaki yango alobi mama mususu kaka alongoli kaka elamba solo nzoto seka ebeti mobali mokulu koti ata azalaki na nini mobali alembi nzoto mbala moko koyinako tu se dire mais mona pose sili non koyinako mauvais odeur et inisaka mutu est-ce que mutu aza solo mabe yo kote ma ko yo vani musika bo mona na te ponga na olamba mama pona ko lamba ba yo ka na voix likambo te continuer ko lamba OK so que na château so matam so filet d'ero esanga la na salle de bain ata mobali no so moni mobali na toka mingi faut tiake citron vert yango ekausa mibali yo moi si soko avola takaleso na yo ozu citron opakuli na ba pembeni ya biso basi po ekokausa yo ekopesa odeur te oui
kale solo ko la tango ta 2 jours et vous en attaché le mon côté uzomona parce que citron vert zo boma microbe ya ototoka kanango zo boma border nyoso mabe et puis moi natanga zo kola na citron vert mwana na kozala bia ba toka pa pamba te akuzana solo nzoto te ezo pena batu mususu mama so vandine ozo sola ozo ka erne so aka sola munoko sola munoko bipeli kama sola munoko ko ebisa mutana sola munoko za pasi ya musu boko za ta couple mo sa mobali me po ebisa moninga ke na zo ko sola munoko eza ya pharmacie ya facilité siko na bandiko o ta mususu mo santa kaza na sola munoko moi propriété on a pas ba mama biso ba mama quoi moi propriété wana ya mo sola munoko wana mutako sa ndeni po ba sola munoko wana ezala ka te po indisposé moninga te po mboko to ba mboka ba biso ka voilà omoni ba solo wana ya munoko mususu c'est une maladie na yebi que ça maladie mais c'est crétin ba crétin rango oui mais omoni nzeta mino yo ya kisasa et ça très important parce que muto ya niki na kisi ya mino na muto ya niki na nzeta mino mino ya mutaniki na nzeta mino kongenga ke muto ya niki na kisi ya mino po nzeta mino wana soko moni ke munoko ne bimisaka solo donc solo beso bimisa solo soko nzeta mino wana mela mai nango parce que c'est un médicament spécial ya biso ba bongo soko nzeta mino wana ba poto eza nango soko luki na ba château rouge eza nango neti ngala seke na uti kisasa na yaka nango kaka parce que ngala linga mino nanga bena so na solo ba pour quoi n'inga koseka na linga mutapopo mona na rate mutapopo zo mona kama mande zo mona ki mutapopo zo mona na basi format tozana ba défaut ebele ya muso episinga bio mama yo okotela ka mibali ndeko na kotela mibali te nazana bino elongo so na sabo poto bongisa ka tozala malamu parce que mibali ne bazana mobali ko kende mama Angèle akei ameki kuna so akutani kuna ya malongo kasa tingami te mama koma ka ko bateya ka toloba boye tosala ba jeune ba 21 jours ba kolengela libala ko sala boye na ndako ya moninga moko na mona ka moninga na libanda yo za pembe te yo pa na ye oza mwindo mais yes ko za métis donc métis mais apesa nga mai na melate salité moko mais soki abimia wa olobite moi so na ba sanza ke ko sanza mais na préféré na lata jean ate pasuka mais na ndako nangeza propre exactement ngai ata basani na lelaka soki na sali nango ba nzungu na lamba so na monika ka ina ne bandokoka kangina ba carte ke kisasa na sombi mususu awa tout est possible moi se fasse la ndenge wana na sombi basani mususu na tchela so ba lutu mususu na tche oyo ngana zo lia yango yanga exactement etende oyo parce que yo lelo yo oli ko lia na sane kitoko te vera kitoko te mais siko yo mkolia ona mkoni ni lobi pantepe zo zela biso na mkoloni na bolie wana akina kuna mama na ya zongi te kelek mweta oyi bikaza muninga ya papa nitwa baba na kutunda kumota ba yepoto ba abana niki uzomona atiki magazine ye awa atiki biloko ne nyoso mais tant yo siko na vie otoza nango profiter to profiter mkoni ouais trop vraiment présenter ba condoléances na famille masonyo so na ngara pesi banka mes condoléances bena que na yebi que c'est dire mais to kunda samedi enterrement za samedi to kunda avant moninga vraiment papa neto avant nenda komo baza bana miki ana poto papa ibisekinga comme quoi top c'est que matanga bitoke abi bitena za moninga na ngana kola na e uzomona batu baso kufa mais c'est pas to uté pas to zo ke to yebite na lobaki na bino bokolanda émission elikutai koleka wana ibisaki bino botika ngai boniko etonga libala te ngai etonga libala te moi so loba boniko mais oza salite mobali kutsuka lobikaka yo so bana ko finga mais mobali okay libanda te to kendara na nini comme nani baba ngone biso to kendara nini neti muso tunanga bi na mona ko na vente privée te nepse na osali nazana makama malongo ono zo sala leki vente privée amende na mona ko na vente privée tenga biso kenda vente privée kende ngana osali na vente privée mama ngara sa ko kende ba vente privée na sa ko kenda ngona mona ko ngona importance moko te ngoni saki na asomi ngo 12 euros na décorer saki nanga na kotala Dior asali kaka les mêmes sacs ba Chanel ba sali yango siko soki na meme yango na yo mto sombi ya 3000 soki combien nanga eko koma odeko osali ngo ndenge ni ochoba biloko yo oyo nyoso kaka yango bazolata yo sali ngana sali na ke ko ba ingrédient na ye na sali oyo biloko Chanel ngamo ko na sali yango siko soki na meme yango yo ko yeba ke sako na somi yango 12 euros na yo mto bemi ya 3000 nanga omona boy nanda ko ata mesa ko lele zate mesa zate kita ko bana bougie à 1 euro soko ko somba te po cha mobile lo à l'aise o cha ba pa nanda ko à l'aise mais kakao ngai hein
maman oyebi koza na ba créativité oyebi koza penza nzamba asala sako yo meser na sombi yango 12 euros sako ngabo na décorer ngo décorer ngo comme siko na pesi yango valeur siko soki na memi yango na lati la bana nga ya bleu na memi yango nana ko yeba ke na soma ki yango siko soki mutana posa salela ko salela soki mutalingi na salela wana ko tekela combien boy bo wana bo solo la ka soki mutalingi to na to so wana siko yeta libosonga amen amen problème ezate donc yeko to na pambolo lokoko la table mama yake na mama ma pa tunazo pambola manga ko oui ma pamboli niki mwaka na pambola mie maman tant to yaka poto jilika na mona na pambola mi tant to yaka poto sika poto ezalaka ngo facile mais poto siko ekomi ya ba calcul to tika ba nini mindele baseka kabiso ba mono na printemps soki so pasaki ya 3000 euros lobi mondela bimisi mususu ayebi ke yoko ya lisusu mais c'est so mi peut ya 3000 euros moi ta senya malama olena na ko ya ba paisa saki na nga suka na soma ya Versace na soma na carte 2800 euros na mema kangote na soma sapato ya Gucci 1500 euros na mema kangote siko na koma soki na sai na ngabo na mimi mutu nyoso alingi yango mais c'est vie comme il passe to bomba bongo na tapo na bana bamsusu na mona kawa mama kufitika okelekisa sezake parce que na kosomba sapato oui comme basa cotisation pour na bo kwa kokende akwa kokende osomona or mbongo no sombi saki 1800 ko bomba ngo na yo kilo lobi na moni total na makopa kuna pondo na biso na total pondo tozingi na cuisine ya Nicole ndonza moto tozingi na cuisine mwana nina basa mamolamba pondo toziko na cuisine to tala pondo na paipai oyo mapoli na banda ko sala mapoli siko pondo na sa paipai pour moi siko niveau to la kisa kibino pondo ndenge za kimubesu ndenge mama salaki na ndenge cheki paipai bota siko paipai nyo sasa nini elimwe na kata pondo donc mama umeki mungu ta te mama normalement pondo yo bachaka mungu te ndenge batetela balelaka ngo j'essaye ochukuta ekotaka mungwa te donc ce kolamba tolambi yango kaka boye j'essaye ochukuta mais tochaka mungwa te tolambaka kaka boye tolambi pe loso pe mungwa tokotia te tokolia kaka ndenge wana lokola biloko ya baluba tokosala mwa grâce moke tokotia mwa mungwa moke kaka po esala jar siko ngai mama eliani nachaka jamais mungwa na biloko nachaka mwa assaisonnement na pondu na ngai nachaka mwa assaisonnement donc nazozwa kaka moke boye jeseo chukuta nache na baloli Nicole désolé toya jeseo chukuta nachaka assaisonnement ou nache cube magique ou kibor na pondu nachaka donc awa pe nazotia pe ndambo abuza mwa mingi tobwaka mwa mingi mama biso na tanga la Paulville tana mabesina ngapena balula balula kaka mama ozosunga ngate mwasi na cuisine banda kama akonga na zero lamba siko sona cheba pela kande to sala la confidence wala kesakana tolamukaka tango tolambaka biloko le même jour nyonso wana mais omona sima le pont ba barbecue na toni sikunati namonaki tango yaki kuna oui namonaki biso tozaka te ndeti bato bazalaka abandi kolamba lundi na bombi mardi te machine à congélateur biso le même jour yango ndeti namona na lopongo monene bongo mpona ba barbecue wana evanda voilà na ba camion namonaki apembe wana papa ni tout ayebi maman je la vie nzamba pambola papa ni tout mikolo na changer komo nini kaka fumukanda alléluia mikolo na changer yo za la vision fumukanda bongo papa vraiment ndenge wana atari moko papa fumukanda apa mikolo na wala belo kutuma bala papa mikolo na wala kutuma bala fumukanda te mikolo na fumukanda like sima mama mkongo fumukanda chef de famille alléluia
Maman Eliane, yo oza na vision. Il faut qu'on la monoko. Makambo ya c'est une bénédiction. Soko boye Fumukanda yoka yoka. Fumukanda ni tu capitaine. Comment bien tata pour l'autre là? Oui, capitaine. Yes solo. Eh. Ça combat ba Congo ti. Tu viens moi, c'est le mot. Mais naza ko ninge. C'est la console ce qu'on a papa ni. Mais oui. Fumukanda ça. Funa mona ye penza. Fumukanda. Le roi de l'homme. Attends, c'est le 3 jours dans ça likolo. Au monde a été. Oui, bien, avec Clémentine, je t'ai fait des gros bisous. Il y a un Nanterre. Il y a 3 jours. À mon mobile, il y a un temps pour monter. Il y a un peu de temps pour monter. Le quoi, c'est un bureau. Il y a un peu de temps pour monter. Avant 3 jours, à Kenda. Tu sais comment on a été? C'est bien. Tout n'a l'air d'être dans moi, je suis tout n'a aya nanda komona papa Fumukanda yanga moko ti ozoka tele road alors yanga moko très bien ayo moko oya boye ba bazana kiss bon kiss mo et puis il mele pour papa et puis il mele bilo on la mama de ko kota na machine te mama de ko mona na maboko konika ya pembe en plus nyon se raté niki la mama de ko la chaussette yepe moi c'est bela kitoko Mama Eliane, tozo mala pondu. Omoni siko oyo, tonto cha siko na suka na chaka sardine, Thompson, pilcha. Des fois Mama Eliane, na chaka na ngolo. Nakata pondu. Nakata pondu. Ngolo mobesu. Ngolo mobesu umalangwa na longoli yango penza kocha mikuwa te bana bazali mama. Kocha mikuwa te longoli yango bien o chengolo. Des fois na sangsaka na chembi sa kokaka na chewana. Et puis na chesu nangolo nanga donc pondu ano kokoli yango sans que nyameza la pembeni ezaka kitoko donc tozo cha muke awa to banda na awa boso po je sais chukuta penza ezwaka nango vraiment mindondo je sais azela téléphone na sonnerie Fumukanda na ke ya en tout cas je sais yo azela pardon na lenga la oya ngai c'est meilleur chaka déjà chaka donc là to tché déjà tu pichar na biso to baxi pe awa ndambu pichar na biso to ndambu et to cha awa nyonso moni eka ma copine mona makopa ale mbala pondo abo te menga pe ninga pondo ya mungu wa mingi te moni nga bala mulubati muluba ninga pondo za mungu wa mingi te meka mke soki pondo ke ba moto c'est tout bon. Va bien. Tout va bien. Soki mungu ko kite mutu na mutako batisa. Faut ko doser mungwa. Ba malade comme belé o tension nini tout ça. Mungwa mafuta ko doser na biloko. Donc to doser. Là pondu na ngebeli. Eza prête pour na olia. Lo sope beli. Lo sope beli. So sope se belaki. Yango ezalia. Donc to lambi vraiment repas ya batetela. Ya batetela. Ndenge balingaka. Pondu Pondo musaka toche pai soso na biso to sali moi sauce muke. Eh oui, quand on est dans ton ndenge to l'accepte tout à l'heure, ndenge na yepa ya ba grande sœur na ngai, ma copa comme il peut ma copa na ngai, ma copa ma copa, ma Paulina linga mo bobé yango. Tout le monde ndenge na se déranger qui pona moto benga kinga web kinga ke Maman Bokulazo Tumusayo, Afinga Kayo, parce que nous avons Maman Bokulaza, Mtetela, Webolamba Pondu, Nabango Batetela Te, Olamba Kapondu ya Papa Ite, Maman Nasa Nini, Ngai Pena Ebinyo Sotote. Et monsieur Papa nous pour le mariage, exact que Maman Nito Ebinyo So. En plus, na bon on a une émission avant ninga mona comme le baboy nazolo baboy tin pour na fonda kate moi je parle du vrai du vécu makambo oyo ya solo. Alors na sala qui appelle et pas ya maman biso ma Pauline loko na ye aza mutetela malgré ayebi ko pambola bato na kitetela te loko aza mutetela na senga na ma Pauline nga bi mama e na tuna kinga bi mama yo loko aza mutetela est-ce que ko sunga biso na problème otoza na ngo po esunga libala wana. Et puis il faut que mon temps béninga na ebiete. Maman, je sais pas que na ebie hein.
n'habité les autres bateaux va s'épeler dans service traiteur la providence bateau va s'épeler pour le mariage alors on a mis tout ça qui n'a ABC maman abiso maman ndimi donc pour nous ya nini ya papa yango yo maman lambi ba oyo ba kuti na katikati peut-être mona ki bandelité ko mapoli na moni olambi soso parce pour nous wana olambi bali ko kana soso hein pondo wana kokoli yango pe atana makayabu hein maman Eliane mais la plupart mingi ya batete balingi soso balinga pe ngombe tete ochinga ba bizu tete ochinga wana mbanda na ngai yo okite kombo ochinga tete aza mosa pasteur Jérémie Nitu parce que pasteur Jérémie Nitu wana azaliki ya fumukana deka mfumukana pasteur Jérémie Nitu deka fumukana c'est bien. Mwana tata linga boye ndenge nini. Mwana tata yo le basikote. Na mwana tata tata linga oyo. Na fumukana na nika sinitu capitaine fumukana na. Mama na moni banza les chauffer pour moni ta réalisateur azo kanza. So na osenga na bi bosa ta libondeli. Maman Angèle, bondeli poto ko le pas bloquer salami. To yebite, moto ateki to yebite donc tu peux se faire mais merci pour appeler biso yango ba musuku bazwite maman Angèle par le béé pas non papa to yeko pambolo na ngonga oyo nzambe na kotala biloko ya kolia yo pesi biso nzambe yango to yeko élever kombo na yo papa kotala batu mususu baza koluka koloko kolia bazwite yo pesi biso biloko kolia na yango papa to yeko zongisa lokumu epai na yo na mutu alambi abimisi mbongo tika ete ozongisa le double place mbongo ane wuti nzambe aziki maboko te po biso to lia nzambe. Souviens-toi de l'homme de Galilée. Le commission tongwa lelo na ngonga oyo parce que yo nzambe. Yo le but juste ba vivre par la foi. Papa mokola lelo yo koma ka na kati ya livre yango pe sala nzambe. To tiki servante no mame Elia na maboko na yo nzambe. Pesa ile susu makasi. Paya sa ko kende nzambe. Po ete batu moko na moko basa ko bika kati na isima émission oyo mabala moko na moko esa ko bonga nzambe tala lelo to moni pondu ya pai ngai moko ndenge na za mukongo na yebaki pondu ya pai te na découvrir ngo lelo na yango papa zongisa renouveler sous intelligence na biso renouveler sous intelligence na mama Pauline mutalaksi biso kolamba pondu oyo to komisio to sansolio to bebisi nyonso o eza yo te kat na biloko oyo to beli makilano ye couvrir biloko Saint-Esprit ami fidèle pas wa contrôle ne siko ensemble na yango papa soki yo zongi te tokoleka suko komisio na ngonga mususu ona sengina ona sengite papa kokisa na komba Yesu Kristo wa faki na ngomba Golgotha amen Ma Pauline, encore merci. Nambongo bibi so sumbi biloko, merci pour Nathan Nzambe. Apa voilà. Merci maman, c'est voir. Améliane. Ma patronelle. Ma patronelle. Ma patronelle, ma patronelle. Donc dans le baki que de bon mon ami colo ma Eliane de mon micro hein ben bunge na tout donc moi été zaka donc so a besoin ko la taboué ba bijou donc ba fantaisie oyo obeninga la personne ma maman Angèle pour maman Angèle de colo nango siko moi bia moi sa fumukanda yo kaka il faut kana pa nzama pambole amen c'est bien équipé pour la odoli yango Wakopa nginde esalia moni makasi tala na sac kasi maman Angèle na sac na ngi na sac yo teme na pambola ni mais ma pambo mama mokile lengi hein ozo ma mokinde ezelengi yamona mokile ezelengi bongo yo silika kaka
banda tongo tipo kwa bakanda ka bomba ka bakanda ba pardon mokili lengi makopa de makopa mokili lengi makopa de makopa c'est makopa amen makopa na pesi na merci na linge olambi na ningo disposer tan linge to lié o ba ko so qui merci c'est dans mes habitudes na za éduquer ndengwana amen merci on pesa merci sikoyo na yebike toza so na temps mingi te mais avant to lo bana la tsana no produit oyo maxi bien-être oyo on maxi bien-être oyo et ça c'est mingi papa ata papa tata ba pour na ba douleur so so ko on to passer ko passer muto bela ka diabète bela ka tension ozo mela kisi na yo ozo ba ça pena maxi bien-être mais mingi nde eza pona papa moi papa so ba moi âge comme ba 50 moi papa moi faiblesse moi nzoto zolemba so comme soki papa ameline ka maxi oyo donc moi 10 ans ezongeli lisusu et puis moi bo pili kiniki bonzoto bo pili kiniki bo kundu bonzoto o penza pona papa bino to botala nga ba mama donc bo somela papa somela pe papa ko zela papa moi somba te sombele aussi les plaisirs donc etani avant là aussi moi vers on peut essayer te obi maxi bien-être yango papa mais là on a sous force que sous musala malamu on a peu force pour tous ala ka ba jeune moi ka pour la nzoto papa ezala ka pour yeba que papa na facilité ya okende ko yenga biso ko mo okendo yenga ezate opesi papa ko yenga te ngamongo mama nazalia donc yango yo maxi bien-être sikoyo ngai na sepi na makamusu ndeto sali ninga to lié toleto meli comme on a zo na moi te na awa siko nenga ka soko ko sana ba ninga ba mama nkola na yo o baza na ba boklo na bango ndeka na iso kana bandeli ndeto bike loko pena to sali pona boklo bana ko tukisa boklo po ebe ko lamba pondu na biso ya papa était po amutetela to lo belaka été en général to belaka ba mama o nyoso baza na ba boklo na ba boklo na bango ba boklo basi ya bana bango ba mama na lo bana bino nini. Et par exemple, si tu as soki oboti mwana mobali oboti pe mwana mwasi. Attends mwana na yo abali. C'est que alingi eza libala na ye, eza vi na ye. Ta mususu pe basi baboti. Bongo siko yo ya hotelemela ka mwasi mwana na yo. Omonte keza malamu te mama. Makambo ya yebite oya mboka na biso abateta balingaka yo lakisa ye. Soki aboyi là c'est autre chose. Mais olakisa ete olobela ete opesa ye conseil moko te mais yo telemi kaka ke otelemeli kaka ezalaka te soka ebolamba pondu te olakisi ye bomonde na lambi pondu bino bato bobala batetela babikolo mususu babala batetela bomonde na lambi pondu musaka bomonde na lambi pondu paipai eza nango pasi te o kaka nde na lambaki wana lakisa ye bino nde na lambaki wana yango wana lamba maka bongo ba mama bokilo boyoka bana na bino mawako bo déstabiliser vie ya bana na bino te boyebi mutu soka lingi ndenge ezalaka bino nana chaka bino panzi likolo na mabana na bino ata pe soki ba chaka bango ba lepte so ba solo mabe ata ba chaka yo panzi likolo kozongisela ngo mwasi ya mwana na yo te po ozongisela ngo mwana na yo directement parce que ye na mwana na yo baza na alliance basali alliance yo ozonyokola mwasi na ye croyant que ozonyokola mwasi na ye mwasi mwana na yo nzoko ozonyokola mwana na yo moko pe ozonyokola bakoko na yo bao babotami mama okitsa mitema to lukelongi ya nzambe lukelongi ya nzambe pona bana na yo lukelongi ya nzambe pona mwasi mwana na yo aza mutu aza mwana uti pe na libumu ya mutu soka yebi makambo te lakisa ye o biso bateta tolingaka boye olakisi ye oyebisi ye olie obude ou okoma kolukela mwana no mwasi mususu ta mususu mwasi na ye ya vi ye wana oyo yo obomi libala wana ozoboya oke kolukela ye oya mutetela oya ponda paipai pe kuna esimbi te yebaka wana oza vraiment na responsabilité munene pa nzambe mamelia obomi libala ezala oza mama oyo botaki mwana oza na droit koboma libala mwana ote donc ba mama botika makambo wana biso nga naza na bana naza na ba neveu naza na bana na nga moko donc na boti pe ba neveu na nga bana na basi na bango nga kuto linga kanene bokilo na nga mingi blondé d'accord moi c'est moi na nga mbali neveu na nga siko tala ke moi c'est ya neveu na nga na linga ke mingi aboti bébé na apesinga ndo kombo
ndoi nanga Elia oyo kakina lala na Elia na motema na lumka na Elia na motema mama ya solo yewa lala kana na motema na lumka na motema mama solo yewa en tout cas merci maman na kanisi bato batali bayoki na sepeli mingi koyeba bino na kanisi na kozonga su mikolo ya awa na kozonga su maman Angèle pour na posa maman Angèle tellement na koti awa za propre maman Angèle faut ils ont abattu sous kotanda ka mbeto apambe ya pasi il faut na ya papa maman Angèle to sa ni msala mbeto ya mbeto ngapi na makasi ya mama Eliane donc na ya pa na oui bete tenga na sala femme de chambre donc na ya pa na sala musala femme de chambre pendant moins 18 ans oui nga na sali na ye na poto na sali musala femme de chambre moi pendant 18 ans otana mbeto no bien mais pourquoi bande qu'on a mis sur ça ta femme de chambre mais quand on a mis ton et pas attendre rater pour on est vraiment à volonté mais moi quand volonté moi c'est quoi mi balle sur ba gauche à droite oui bien c'est que monsieur moko na mama Rose na pisa ba bisou mama Rose attendre mbeto ye moko alobi bimisa kiangata na kata chambre to mona yo abi bimisa kiangata na chambre to talo oya boy abi bimisa kiangata na chambre to talo mais tant mobile déjà ndeko na ngozo talanga tant mobile déjà bimi ake moi quelque part pour mi balle bazana bango benga ba on est en terme moya mibale na bosani baza bitambo atamoloka biluka luka moi super na lebi ba mbo pesa na be pour moi c'est fini ba papa na fini te mais façon ko lobela kaka aki okuta na mbeto mo batania kitoko kwa mama Rose azongi sabina ke kotala mbeto amikonsa komo zonga atala kambe azongi na epa ndako kuti manto likolo mbeto bilamba papa la teklo likolo mbeto chanson azo kutu pour ça moko akakola bien mais pour ça moko akuna te yope tango kuti mbeto kwa mama Rose akobimana ndako matin donc na mko ndona wana na ya pana nena yepsa kiyo wana nango lopseka wana koleka leka mama na utandelo bien mbeto bien elle s'est peli mingi en tout cas merci na bato so baota biso na pena merci mingi tengai mama oyebike ko disposer tana yo o sombi biloko kende ki musala o bimisi o senga centime te o lobi na ngate ke somba pondu o lobi na ngate ke somba mafuta o yebi be mission ngana sana Kinshasa nde bato bata be mission na dépenser mingi na futi nano actrice wana wa kolamba na sombi biloko kolia bango pe bato théâtre ya ka yemo côté ozuye ka mutu moki to sala mission kolamba tango afandi wana abengi abenga naza place boy nazana les amis de théâtre okomona bakomi na ta 20 soko bakoli na poche na ba na poche na yo non seulement na bimisi mbongo na somba biloko wana mama na kolamba na komela lisusu musu pa komi kobeto matolo mama bongo transport na yebioni dada ni dev na ye na moto kala bisi moto asa émission kolamba na bimisi mbongo na sombi eza dépense faut le faire faut ça na volonté oui tout le monde a na ba émission Kinshasa moto nyo sa émission Kinshasa na futa musa mbongo na poche na futi pour na nini ka tellement biso ba onza ba sepso bolingo pour na bato ka ba kwa quelque chose elo na zonga ipana oyangwana merci vraiment na monyo za bolingo makasi ndengolo ba toujours bolingo bolingana na pardon ngapele ona lobi pardon bolingo ebele dialogue ezala ata mutasala ki o mabe limbisa ye ata mutafinga kayo atonga kayo limbisa ye kaka tawa yo sengo pardon bina sina pardon na banakala donc bolingo ebele merci mama Eliane ngana ninazonga muke na loko yo ludo te yo ko soko ozungi mengai déjà réalisateur asa ebisina ke azela mais oyebi ki nde naza fona bima pona ke pesa ma patronal mbote oui to benga na ki na pesa ye yo za epana ozana ngai zela na pesa ngata 5 minutes comment eze bele caméra linga ka boye la copa de makopa eze likambo caméra bo limbisi na kozonga te na kozonga po moni na zamu na rendez-vous mama patronel boazo tala ka téléphone yo c'est po yanga za okangama ko téléphone yanga za okangama donc il faut na sala pona na ko benga eto kutana to monana nangaki na loba boye makopo seleki tena sikite ya la biso seleka na hotel tena sikite oya en tout cas pona bato ba hotel na bien en tout cas merci mingi na bino surtout bo disposer ki tana bino pona otala mama Elia ni to ndeto mesa otala na lobby en tout cas na bino surtout boteki émission na sekina pasteur Basile Chekina ndebo sepela ki donc pona bino na robé so pasteur a reçoit na bino tout retour son pasteur makambo tali bolingologie pour bo sepela ki trop de mon pasteur alobaki obi na sekina émission na pasteur moko pasteur Basile Chekina siko to sala émission mais il faut mona
nde bato babenge omoni yo kotelaka basi paster kuta lobi bien ngabi alko lobi boya na obenga so paster asa nini azonga bo lokwa ngana bakaka basi bobungisa libala na saka mabe te balobi ote omoni paster kuta lobi na ye bien akoteli ba mibali te omoni kutu divorce par le baki bien akoteli mibali te yo kotelaka mibali ngabi ambadi na ngi suma kamna bato batala biso te donc pasteur Basile semaine prochaine a kozonga po air osala bino émission moko ya bolingologie pona lelo en tout cas tosiki wana na pesi merci na maman Angèle na pesi merci na maman Pauline Moaza awa na pesi merci na mwana tata mbote na bato nyonso tout na pesi ba gros bisous na maman Petronelle alaka kibino ko ya pour sa témoignage on a obenga yeso ki tosilisi awa yango na zo na soki na bimi awa na kobenga maman Petronelle Benz aye bisanga mkoni ni yo ko na bino pour asura en plus pe lisus o bien que nous se disent que ne wana salaki ba clip na moi OK maman Petronelle Benz que oui la yebi petite sœur que ça chante de l'éternel la yebi maman à pas prophétise prophétesse ça chante de l'éternel à ça qui peut dire que à ça qui ba clip donc fona luka e poto solo là pour na bato ba ko mona ngo en tout cas ni kana lobi que God bless you que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino nzambi ka lusaku muna ale na kitetela lobango onya shongwanyo pambole na kanisa za solo pambolo bia soki za lokuta na kutuna mama Amazon po pa kitetela Amazon ayebi tete ole kanga ayebi nzamba ni belisheneni bana betu bon bye bye